de Berkane. Deuxième poteau, la reprise. Et voilà, on face au but. Deuxième poteau, la reprise, c'est ce qu'il fallait. Allez, il est midi passé de quelques minutes à Kinshasa, à capitale de la République démocratique du Congo. Bonjour madame, bonjour messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission L'Air des Sports. Merci pour la confiance et la fidélité. Merci également à l'équipe technique composée de Sam Soilunga, Soulimboyo ainsi que Freddy et Soumaïli. Eh bien, l'actualité reste dominée par la finale, en tout cas, que ce soit en Ligue des Champions, la compétition la plus prestigieuse sur le plan continental, mais également en Coupe de la Confédération. Et bien, on connaît le finaliste en Ligue des Champions africaine. Il faut noter qu'Alali va croiser en tout cas la formation de WAC. Le match aller va se jouer le 4 juin 2023. Et bien, le match retour se jouera à 7 jours plus tard, soit le 11. Et puis, du côté de la Coupe de la Confédération, Young Africa de la Tanzanie va croiser ICM Alger le 28. C'est la date du match aller. Et puis le match retour se jouera une semaine plus tard, soit le dimanche 3 juin 2023. Deux invités sur ce plateau de l'Air des Sports. Il s'agit des Watangoumaï américains qui ne sont plus à présenter. En tout cas, je commence par vous. Un déco américain, bien fini l'émission L'Air des Sports Yamoko Nalelo. Merci beaucoup Madame Patricia. La PCP, bonjour na bandekonyos tu ya Canal Kin, ba sportif en général, pourquoi pas bateau bavani na bandaku bazola l'émission na moment oyo. Na souhaiter bon dimanche puisqu'anyos tu bazali. Très bien. Watanguma, bienvenue dans l'émission L'Air des Sports. Oui, l'Air des Sports, merci Madame Patricia. Après avoir Koyamba Bisso, le dimanche, na PSP Mbote na avec Libyen, et maman nous surtout bazo yamba précisément Madame Nanga Pauline Kitenge na bana nangai, na moi nangai liboso Presilia Kabundu o apesi ngai koko liboso. Donc il a commis na koko tale sengo avant l'âge na zui koko. Merci Kabundu. Watanguma, bonne santé à l'ASV Club à Kinshasa. Oui, Madame, santé à l'ASV Club vraiment très très bien. Toujours se comporter très bien. Lobby va jouer baké vacances. Maman après ça qui va jouer rien surtout. Ba moyen n'engez alaka. Ba joueur bazwa qui salaire na bango bazwa chaque les 6 mais lobby bazwa qui les 20. Il y a moins haut. Donc il est tout ça sur moi ici moi bozo banda les 6 ne va jouer à vite ba futama. Mais maman tali ke bana bazo que les vacances. Cette fois-ci après si bon en avance. Après si bon en avance na moi et les kaki. Na moi wana comme ba joueur pe bango moko baza wana baza ba parents baza ba responsable pe loko liboso madame pour na sisa information première parole au pesingai to lobité que non yo ozande quoi joueur oza au camarade joueur pour yo qui joueur à vita à vie salaire non eza vie naé azana mambo fois sala wana eza bureau naé o bande ko betele bato o banda ko bengaye o banda ko déranger non biso to ça musana biso en tant que ba communicateur to yebisa ba avec bien pour ba avec bien balinga ka bayoka ba jouer na bango est-ce que ba tie bango na ba condition bien na kati ba jouer wana mama eza nango tekeo eza boé to lo bango te chaque fin du mois tango baloba to lingi ko yebisa bana veto ko beta c'était et que ba jouer ba ke vacances na kati ba jouer wana ils ont joué baza fait un contrat ba kozonga te mais ba jouer oko cité ba liste wana na ba émission ekolanda na koya nango awa tango coordination si ça musala monto ke na étape par étape ba jouer ba ke vacances alors il y a mutu ya ba avec besko bazozela madame Bessine Kazadi asala point de presse na mambo ebele oya la kaki bango donc to longwe na étape ya ba joueur ba ke na vacances comme ba club non surtout na longo chapeau pour na ko remercier na maloba ba avec bien na ba avec bien pour remercier Madame Bessine Kazadi. Vraiment bravo maman. Ozo bunda pona ozo misa honneur na biso na kati avec les. Yangwana peine interpeller avec bien nion surtout. Yangola ba présence ba Lix, ya ba Ndundu, ba Masamba, ba nani sika bozali ba Fuamba, ba présent Moïse, bino nion surtout to sangana, to tombola avec les. Vision à Madame Bessine Kazadi et Ali à Coton avec les ensemble. Très bien. Merci beaucoup, Wata. Américain, le lot, joueur à l'SV Club à Futami et Sali, Tokolo Sali actualité. Cela veut dire que l'SV Club a un problème, il y a au foot à joueur.
Oui, maman Patricia, n'a pas vraiment bon dimanche na comité suprême en général, bon dimanche na coordination pour papa section foot, bon dimanche bisika bangonyo sto bazali na PCP, bon dimanche na ba provinciaux na ba vec bientôt en général. Vraiment et c'est un tonami pena makasi na mitema na biso ba vec bien. Bravo maman ni maman, félicitations madame Bestine Kazadi. Félicitations pour Assaline. Félicitations parce pour Naye. Joueur. Félicitations pour Naye parce qu'une femme combattue mais jamais abattue. Asame la Ganzambe. Oyoki chaque fois likamuté sali makana bironi na avec club. Oyoka libanda na ba mususu soit disant ba journaliste mususu. Oyo ba comment logo la Twitter na bango koma avec club on dirait bazala ka engagé na casa na kati avec club. Or que bazo lokota ba information ko lokota na balabala bazo ba information na source té. Et c'est metoni sami to betele maboko pambate. Parce que Outiko silisa tout ce qu'il y a eu comme litige, il y a des joueurs. Une question de curiosité, Bazaki n'a barré à combien de mois? Nyongo ezalaki il y a 2 mois, 2 mois seulement. Mais maman na motema ya malamu o azanango abaki seli bango malamu na mois de mai oyo. Oh le lot ça le 21 dimanche le 21 malgré tout moi na nécessité mais a libéré total 3 mois. Donc na minute oyo tous les joueurs ba commis libre. Ba joueur to panzaki ba joueur lobby joueur nyonso tout avant na bisika ko vana na ndaku ezala to zwaki bango pona musala mais ba joueur ba ngaba komisa balle lokola on dirait ba ba valeur na bango to ba balo ba yako betela avec club c'est-à-dire donc c'est-à-dire il y a des joueurs ba komi kotala beaucoup plus kaka mbongo ke balle yango monique moi likamuke information muke ba bimisi ba fuite et pas ba journaliste ba bimisi ba fuite et pas ya ba tumususu ka lolenge na lolenge. Mais tout le monde a tout été. Vous reprochez exactement les joueurs selon Bino Bando Bissaba Fuit. Toujours reproché les joueurs, c'est-à-dire joueurs aux alliés, Oyo, athlètes, au sala contrat, au signer contrat, les contrats gagnant-gagnant. Biso soutenir Mutokinayo, Yope, vous avez le devoir de rendre Bisope heureux, Yakobete la Bisope balle, Bisope to sepela. Pour Bisope, il y a la victoire balle. Donc, tant qu'il y a 4 équipes, salaire eza mutoki na ye akozwa mbongo na ye mais bete la biso bale oyo po niveau avec club eza n'importe quel club te eza grand club malgré tout championnat katani nango faute ya fédération championnat katani yo yebika lina futa ko quitter mais total score comité de normalisation oyeye akosala lisusu un plus koleka mama ba joueur nde baza na base omoni biso to kusaka bango nde baza na terrain batu ba pesa ka biso victoire résultat za de bango. En dehors ya coach pour coach akopesa bino tactique consigne ndenge ka ko kolobana bino mais bino moko na kati ya terrain pour bola c'est pourquoi boza capable de quoi ya kobeta une équipe local avec club. Alors c'était ndenge tozana na minute oyo ba joueur ebele ndenge bazu ba mbongo na bango wana bakei wana bakei libela o baza ba faire contrat ba ozonga lisusu te ba joueur o baza ba meilleur o baza na se ya contrat ba kotikala ba o mususu tomoni ke contrat esili mais azalaki meilleur to ko renouveler. Mais maman ni maman, madame Bestine Kazadi, à l'acquis avec Libya Touro, il y a grand paquet pour nous consommer parce que grand joueur, bon joueur pour ces autres collègues et recrutement. Chaque année, il y a Lobawana. Non, Ezakali Lobana, tu es mon yébimbo quand tu es championnat Betama Lissuste. Et comme au Katanaga, au moins 2 mois, 3 mois et 4 années. Parce que joueur Moussou Bazalako, timide après un temps mati. Voilà. Déco américain. C'est ça les problèmes. Déco américain en tout cas, selon vous, joueur Ninyo Azaki performant dans l'édition 2022-2023. Là, non, globalement, au Italie, l'Ina Foot, mais également Interclub et pas Iwa PSV Club à qui éliminé dans la phase de poule. Bon, on a à propos, il y a Bisso avec club. Premièrement, on a banana, on a gardien à Bisso Wedraogo. Azaki Penda na pointe, félicitations à eux. Deuxièmement, on a eu l'Issous Namaru Fouchake, l'homme à craindre. Donc, joueur au joker au soit dans la carte à terrain, même équipe adverse, ils ont Koufran et Zouama. Donc, ceux qui ont l'ongé, les sous kuna tout le monde, Peter Moutoumon Sipé, Bazom Matapenda, sans oublier, maire du terrain, on a fait Azapé, maire, ceux qui kassa. Donc, na beau sanité, Varel, le défenseur international. Grand joueur, Baza et Belé, le joueur Nino à Monieka Azaki à côté à saison. Bon, bah joueur bazala qui à côté la saison baza pe moins mini mais na kota na ba komo na monte de père que ba ko sepelate ba ko ba président linga kabisote
bon toyebi pe ke quand na ebisa que ne bandela ko ozala timide mais tellement que championné belaki te na makolo akoyi pe komata lisusu so na bandi kotanga bakoma ba jouer comme neti na okabola mais biso moto yebi déjà ba o bakokaki te o bakokaki te o toujours remercier ba muso to ko prêter bango o muso za fait un contrat en tout cas vraiment le club na ya bana ko futa yembo abeta bala été. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup Watangouba. Je rappelle une fois de plus, j'ai reçu en tout cas deux invités des communicateurs de l'ASV Club. Il s'agit de Watangouba et des Américains Fulgence. Ndeko Wata, bilan nini pour la édition 2022-2023 dans l'ASV Club. En tant que sportif, madame, nazana ndingisa wana te lelo lokola nazana katia équipe ya kopé sa bilan toza bien indiqué lokola to yebi makamba bilan eza non mambo bilan biso toza makamba éducation oui il faut tozo ngona nous ensemble OK tango comité ya coordination basali bilan ba présenter biso bilan wana biso pe toza na ndingisa to façon équipe beti bon façon équipe beti vous êtes satisfait vraiment nazaki satisfait pourquoi pour équipe ekitaki makasi to banaki likolo na lina foot yo pe oza témoin oza malgré oza journaliste oza avec bien te omonaki vitana toza likolo na championnat na biso ya mboka toke na compétition africaine to moni makamosus auto satandaki nango te nango moni ke vraiment nazalaki vraiment un peu déçu talaka tozo 4 sawa tozo ko voyager une équipe pour que zo mona donc ezaki pe faute na ya équipe te faute ya championnat donc eloko wana ekasaki biso makasi madame à part wana yango mon lelo na avec club ndenge ndeko américain uti koloba toza ko bunda pe omoni renfort mosusu ekoya pona nini total peut-être biso no totie misu na biso na bino na comité ya normalisation o ezoya awa na ministre sport o aza déterminé mais c'est Jean-Claude Kabulo mwana Kabulo ninga aza déterminé comité ya normalisation mama bazana droit RRT batoza kozela les jours au liga ezobanda championnat biso beto bandi to banda pourquoi na yoki na basese balobi ke non mukolo moko te o match eza fixé vita ozobeta dimanche coupe d'Afrique vous avez un match mercredi au bois, ce que vous sanction. Là, on a ça pour rien. On a vita. On a l'objet équipe, on a l'objet équipe à battre nous sauter. On a vita, on a dimanche, mercredi, va proclamer un match. Il y a championnat. Sokil Boboy, Boza, Nandingisa. Espérons qu'ils aient la bonne parce que tu as eu le club, il y a vu ce comment est-ce que voilà, madame, ils ont la bonne. Alors, à partir de là, nde omoni lelo message to yaki nango lisusu to yeko senga na ba avec bien madame message très capital to remarquer il y a raison moko weza pona ko insulter ba dirigeant mingi na ba équipe mususu mingi ngala olobela mingi olobela on a suka wat en tout cas émission za na mula yo olobela on a suka mais wata ko ka ba dire non c'est comme si mauvaise performance il y a l'SV club l'interclub plus précisément la Ligue des Champions ezali causé na Lina Foot. En tout cas, 85% dans l'Ina Foot. Dans l'Ina Foot, pourquoi madame? Toko beta ba match amiko nde to bande ko beta. Match amiko na match ya championnat, ils sont différents. Vous comprenez? Toko yiko beta nde to bande beta na kala vita zo beta pefki na yeko beta l'Ina Foot. Vous mona obeti coupe du Congo, vous mona tozala ki na niveau mususu. Toko beta na Ranger na match amical. To gagner mais jour to gagner ba 4 ba 5 jour to sobeta na Ranger wana na match Lina Foot au moins to gagner 1-0 pona nini pour match penza ezalaka na préparation mususu match entraînement ezalaka pe na moral mususu joueur mususu akoya to sobeta pe match amical na avec club au moins joueur moko ako se concentrer biso to na club to za club mke na kobeta na vita na l'axe énergie peut-être ba ko somba na avec club mais au moins ba za 3 4 te ba to sobeta na biso ka match amical na avec club ba ko forcer te biso pe na ngam na biso ba jouer avec ba beta yiki nga za jouer avec club na zo beta match amical ako négliger ngome tango to so beta match à compétition vita Mazembe vita DSMP vita Renaissance vita Lupopo dès que batutu ba yebi ke non match à vita Lupopo Renaissance wana to komona ba jouer ba mati mais maman à ma grande surprise tala awa to beti combien de matchs 11 matchs ils ont ma be makasi et permettre bisote na 11 matchs surtout comment qui ataba 19 to comment qui pardon ataba 15
wana ekokai ko sala biso to la ki sa preuve année et sala mi kana nga invitate et sala mi na ba club na biso nyonso tout biso 4 et la ki se que non manque ya championnat donc to beti nani Mazembe Imana Lupopo ngai to beti biso no so match amico 0 estimité et puis 20% wana 20% et pas une staff technique c'est-à-dire travaux vraiment ils allaient quitter fallait qu'attendre wana zo bele pa na biso il fallait qu'attendre ba que championnat zaté il fallait ba que na niveau mususu malgré na eza domaine na ngate balinga ba que na domaine mususu ko bon sa moral ba joueur ko lakisa bango ko talisa bango na dimension mususu quoi donc voilà le ko na est-ce qu'il faut qu'on continue na Raoul Shungulo ko entraîneur ya l'AS Club selon yo selon en tout cas cause fanatique té loba ou eza réalité non madame omoni naza communicateur avec club selon na polingate na dévoiler ngona na média olimbisanga vraiment eza question tuni ozana droit ya réponse na yo mais selon en tant que communicateur vraiment madame naza na réponse ya opesa yo te siriango olimbisanga. Très bien, merci beaucoup Atanguma. Merci. Ndeko américain arrêt à championnat décision no yo monaki au juge qui on dit. Oui, arrêt à championnat Mama Patricia totikala yeko sepela na ngote. Tomoni komi mo mesano na mboka na biso. Les lobby championnat bandi banana ndeko Bosco Moyo. Mais ils ont continué toujours. To sepeli na ngote. Biso to mesana na stade, biso to mesana na ambiance wana na esengo wana. Ya ba club besoin ndenge za ko beta ndenge championnat katali boye to sepeli ata mokete ndelo ko toza ko dénoncer prochainement. Soki ba moni ke ba ko kokate ba beta biso ata epefkin. To basa la taka système à playoff pour aliro on a formé aux proposé à mettre le bandenge nini aliro poso to landika mamo équipe faut voyager à kato kenda kaboye to ana problème sérieux ya ba vol to ana problème sérieux ma métal finance l'état pe monge bimaka na retard parce que ba club ba vivre ndenge nini yango conseil na pesa ka ba sportif nyo surtout en tout cas il faut qu'on féliciter ba dirigeant oyo bazo bimisa quelque chose na ba poche na bango o bazo sala ke équipe et vivre. Parce que sans bon équipe à football il faut vivre. Donc yo vandi na yo musala no ofingaka ba dirigeant o critique ba dirigeant mais aussi longtemps ba bosani ke ba club na biso zali ba asbel soki lelo to zali ko contribuer to lelo ba club na biso zana ba caisse mbele lelo équipe na biso ko kozanga ba mbongo te ya ko sala même vol équipe d'équipe ko zala capable ba super charge ya équipe na bango moko ko voyager yango moni likolo eloko wana tikana lobana ne loko moko na bandeko na ngai avec club cher Veclibien partout bisika bozali biso na vita to benga makana coutume yaka to respectaka beaucoup plus mikolo tozo kita génération na génération eza normal te soko moni ke na kati avec club zo sa l'opposition to ke na ngambu ya ba révolta to ke na ngambu moko songolo okoma tina niveau ya kofinga ya ko manquer respect na bampaka ya comité suprême na coutume na biso eza lokola ofingi vita donc ezalakate en tout cas vraiment nzamba limbisa bino to sepelité na comportement na to sengi na bino ba avec bien coordination actuelle ezana no sous mandat azo kambe équipe kitoko bilan na eza positif on a selon américain selon ndenge na ebeli veke bilan eza vraiment positif kotala mwana mwasi aye na tête ya équipe madame Patricia alongi déjà de l'inafoot malgré tout les a entraîné dans maboko ya l'inafoot pour pas pesa biso yango alongi procès na tas mala liboso na ba dirigeant tout awa ata ba yibé ba point ndenge nini jamais to tikala ko mona ça l'effort ki ne ko bunati na niveau ya tas to dépasser mbonge belé to zu victoire lelo yo coupe to zu tozo zela ba remettre na noté na championnat na biso mwana mwasi aye na tête ya équipe ba dirigeant ebelé ba leka na tête avec batikala ko sala loko ya saliti abeti tous les grands clubs na Kinshasa fazale ya l'inafoot uti ko sila abeti Mazembe abeti Imana abeti Lupopo abeti Sanga Balende abeti tous les grands Maniema Union donc maman a félicité so na ke du coach Raoul Shungulo oui actuellement zaka ye mundazana na place wana parce que bilan na yeza na pe positif ezana no pe positif bilan na yeza positif positif comment parce que avec club a signé que contrat ya ko mema équipe tina niveau ya phase de groupe phase de poule en pe to koti ya donc aza félicité voilà aza félicité c'est-à-dire
total appel championnat na biso o esali peke ba joueur ba ko exprimer te talent o ezakati na bango. Alors les problèmes c'est que Moudazana sous mandat dans le pouvoir, tous senga unité, tous senga va faire confiance dans la coordination à Madame Bessine Kazadi. Parce que ça a un projet belé pour l'équipe Nabiso. Si on a un projet dans la messe, tous les gens avec les bien qui vous ça calamité. Moyen de dévoiler. Bolobaka bongo en tout cas ndeko américain bolobaka bongo. Bato bona na bino mandat ko bangi bayeba parce que wata pa lobali kambongo yo o mekape ko éclaircir so tant bolobaka bato bazo finga. Voilà, vous visez banani. C'est une question au répondre en tout cas. Tant Torozonga, Wataï américain. On va mettre une petite pause avec vous. Nous allons du côté de Veyambata qui va nous proposer un élément et puis on va revenir tout juste après. S'inscrivant dans la politique de son gouvernement qui tient à faire du Stade des Martyrs de la Pentecôte un véritable milieu sportif, culturel et touristique, le patron des sports a affiché sa ferme volonté de moderniser l'extérieur de cette infrastructure pour la mettre au diapason de Kinshasa Arena. Nabil Ben Mokhtar est conseiller du PCA de l'entreprise Milvest. Auprès de son excellence, monsieur le ministre des Sports, afin de parler un petit peu du Stade des Martyrs. Et puis afin de voir un petit peu le design extérieur du stade. On a parlé aussi de la possibilité de refaire toute la façade du stade et des travaux qui devront être faits aussi par rapport à l'amélioration de ce monument qui est le Stade des Martyrs. Certainement que le peuple congolais mérite quelque chose de très beau, de très bien, quelque chose qui devrait être exécuté rapidement. Donc nous avons parlé de tous ces aspects-là. Et puis dans le futur, on vous tiendra au courant de tout ce qui sera fait et de tout ce qui sera réalisé par rapport à cela. Les deux parties ont envisagé la possibilité de finir ces travaux de revêtement simultanément avec ceux de Kinshasa Arena. L'entreprise Milvest était représentée à cette réunion par le directeur des chantiers et l'architecte principal en charge de la construction de Kinshasa Arena, alors que le ministre des Sports était assisté par le patron de son administration. Allez, Paul Kassembele, le président du Darinka Motema Pembe, avait reçu il y a quelques jours en tout cas à tous les joueurs de cette formation. Suivez. Allez, je disais tantôt, Paul Kassembele, le président du Daring Club Motema Pembe, avait reçu il y a quelques jours ici à Kinshasa tous les joueurs du Daring Club Motema Pembe. Question de finir la saison à bonté. Suivez. Et infiniment. Dengue pour se déplacer. Oui, on a tout passé ce petit moment ensemble. Normalement, je crois que dernière rencontre dans Angola, c'est Libino, et ceux qui sont zongi, pour en même temps, il y a tout vendre ensemble. Et puis, tous en temps, pour partager ne fût-ce qu'un verre. Quand on commence à un niveau de la Coupe d'Afrique, ça fait longtemps que les rings sont commis place 1. Il y a vraiment moment où il y a des conditions bien. On a des surtout participer qui c'était ça mon souhait. Mais vous constatez que les gens ont une spatialité. Les gens ont la volonté dans la tête. Les gens ont mais Baro Bazate, ce sont mes enfants. Ils restent et ils resteront mes enfants. Hermogo, Nakutana Baro, Naouyamba Baro, Naoswana Baro, on peut pas recevoir la négébine, on peut recevoir. Alors, pour l'instant, toujours qu'il y a un esprit Moussoussou, toujours il y a une image qui fait la namo. C'est pour ça que je tiens beaucoup la web Sabino de guérir pour tous ceux qui sont dans le bosso. Vraiment, où il tikali et ça vraiment les passer. Où il est dans le et ça guérir beaucoup exemplaire et discipliné. Condition dans le bosso et pas dans le joueur, dans le coach.
condition vraiment émotion et discipline. Ce qui discipline est pour eux très bien. Ce qui discipline les athées, vous a malamouté. Beaucoup de choses, et c'est pas ça qui l'année passée. Les Bélé, non, on a évité, j'étais au courant de tout. Mais je devais que me faire faible. Parce que Nazaraki n'a pas condition mon cours, n'a moral mon cours, madame T, Ninga Moussousso, Nazaraki n'a pas équipe. Mais ce n'est pas pour ça au Tukutani de l'eau. Les autres Tukutani, on a aussi là, au niveau de comment qui est la Coupe d'Afrique, on a remercié Bino. Allez, nous sommes de retour sur ce plateau de l'art des sports. Américain, on a tantôt, tant aux autres baquets, bazo finga. Bozo sala, bozo visé banani exactement. Non, mon madame Patricia, ezana battu belé balana catch avec club au bazala qui sanctionné par rapport à l'assemblée élective. Alors, belé ba koma wana na niveau ya ko initier kotinda ba petit moko boye, ba mo sala ba sortie médiatique na ba chaîne na ba radio un peu partout. Bamsou ba lobby baza ba gilet jaune, so ba gilet vert, so ba gilet jaune et l'autre to éviter na catch avec club. Bamsou lobby bazali ba secrétaire ceux qui y a ba groupe y a ben faux source. Or que na catch ya groupe y a ba WhatsApp oko engager équipe te que ya koloba ke nazo représenter ba supporter. Donc on a la qualité, tu as même pas la fonction. Alors biloko modèle wana ezo ça la propreté. En tout cas cher bien bampaka o nyosu bazana niveau ya comité suprême ba perdre biloko belé ba se sacrifier belé peut-être biso de la génération to botami sika fallait to tuna kata histoire ba o balika ki liboso na biso ba sala ki ndenge nini ba nyoka ma ki ndenge ni tozolo kwa ba colonel Nyombi aza numéro 1 ya comité suprême yo qui ne ko manquer respect parce que ça groupe par réseaux sociaux parce que ça groupe par WhatsApp te to condamner penda ba sala habitude wana to sengi vekli ben au bon sens. Respect envers Bampaka, respect envers coordination, respect envers Moutounio Stobe, Abengami Azali Yaya, Azali Leki, Azali Koko. Il faut vraiment beaucoup de respect. Pour combattre le comité à Miss, vous avez une qualité. Biso, Tozalaki, ba présent sectionnaire, Tosanganaki, to combataki eti, Kolobaki, to combattre, c'est trop dur. Tozalaki, rassemblement, ba présent sectionnaire, to monaki ke ex-président Miss, il est azapé, membre d'honneur à zappé membre na niveau ya comité suprême biso avec les besoins modèles wana muta gérer subir ma bena malamu ake ko pema kuna pour réfléchir sur mémoire tout ça la partage na malamu biso to sala ki litwana pourquoi madame Patricia bati faut ba yeba to yako longolé na pouvoir ti to réclamer ki ba droit na biso ko tala ke avec club normalement il faut que les kana mandat ya élection faut que les cas une fois deux fois renouvelable mais il y a commis au-delà 13 ans, c'est que comme le royaume. Alors, la vie, tu as diriger, vers les bako gérer pe équipe. Ne tout le monde a que non trop c'est trop. Toi qui est dans assemblée élective, Moutoumsou a un moyen, a un bakoki, a une équipe. Bon, tu réclames qui? Mais madame Bessine aye, Tata Bango, Bayena madame Bessine pour remplacer président Miss. Lelo madame Bessine a zana loko la a sanctionné avec le lobby qui a aussi la pona bolam avec les biso totala ki gauche droite ité to mener main forte pour intérêt commun na biso ali veya ezali vers club yango tozana sima ya vers club tozo chaye maboko tozo senga avec ben tout sima na ye akoleka na ye ba président musu bakoya. Très bien. Watanguma, relation ni bozana actuellement au comité Kazadi na Sauvons vers club. Voilà relation ni. Non, Sauvons vers club ozolo ba to salaki ndenge otuninga mutuna liboso na koyebisa yo ezalaki pona ko sauver vers club ka ndenge lobby gestion ezalaki mabete président jusqu'à présent ba sauver président ya avec club na kala ayaki na tango azwaki équipe na maboka président dio alobaki na ye na continuer pisika président dio matiki équipe na pena matisa makaniso alobaki après une année 2 ans tu as comme un changement. Il y a aussi le président a commis un groupe, il y a 6 personnes au Bissonde, au moins un président et au Salaboy. Mais, on a une kangi parenthèse. Pour na mambotuninga tout ça qui soit vraiment en autolobaki vita et une adresse nango. Na RDC ce que vérifier premier club besoin
ils ont adresse avec club. Mais les longs, pour avoir une bande comme Mazembe, l'équipe biso na babiloko o équipe single les a. À reconnaître au moins. Félicitations en tout cas pour la sincérité. Mais tous en monde à fair play, non? To kabona kana 90 minutes. Bango baza Mazembe biso toza vita. Yango mon lelo. Na comité o isa lelo. Ya madame Bessine Kazadi obiso tolobaki tango to telemaki to sengi mutu mususu po to lingaki comité moko ya vita eumela esala ndenge bande ko Mazembe basala ki ba pesi confiance na président na bango ba pesi bango depuis 1997 madame jusqu'à aujourd'hui président na bango aye kotonga stade na nini yo moko yebi bato pe na banda ko bazola na biso ba par là qu'est-ce que nous pouvons comprendre c'est que to lingi to comprendre eloko moko sikoyo biso madame la présidente Bessine basenga ki biso boya na yepona organisation avec les et le biso to banda ko luka muto akotiela biso organisation biso petoya na auto yebi tango toye première saison deuxième saison to soutiki madame ayibisi biso naza na projet ya kotonga stade na avec club maman yo yebisa ngai banda na botama na moi âge na komi na mona sutuka na 21e siècle awa vite atika na 2 ans pour ko sa siècle mais to zui projet ya stade ya kotatonete madame webi obandi banda obuzwa musala awa oyambanga plusieurs fois na américain oyebi nga na kotaka mambo alukuta te projet ya stade onga na moni déjà na bato ebele ba moni e kosala ngai ndenge nini na oki bien soki nazo discuter na bato Mazembe to gagner bino suka nango bo gagner biso wa stade ya biso nyonso ya l'état esala nga passe mais lelo na yoki projet ya stade de moni ngape na ye obi que jusqu'à présent répondre à la question je répète une fois de plus relation na bino na bato ya Sauvons avec club relation na biso otuna kinga nde bongo relation na biso na banani bata Sauvons avec club ya structure Sauvons avec club bino watanguma na américain bo banya peut ko faire partie parce que na mona ne peut bo assister na ba réunion na bango actuellement comité Kazadi ya Bessine Kazadi na Sauvons avec club bana relationner baza en bon terme tout il y a des problèmes. Quel problème avec club pose avec le bien il faut soutenir le comité en place ceux qui ont contribué sur ce c'est que oza olongwe avec club okozonga ceux qui ont continué kozonga pour avec club madame pardon madame yokana ebisa yo to sala ba blague te pour na banda ko ya kolobela awa na uta na bima na section moko section kanko kolona pesi batuno sombote naza avec le bien chaque jour na contribuer avec club na makanisi soki projet moko je crois tozalaki na partenaire na biso yebi to leki awa tozoke ne parsi ba konzi babi to signer partenariat boye esengeli bino bolobela yango toke to sali esengeli to sal to mimi yango et pas ba supporter OK na section OK ba sengi contribution par exemple il y a $10 obimisi opesi mais yo vandi pendant 3 ans oboyi oko contribuer te donc faut comprendre que Sauvons avec club contribuer à l'issue et contribuer à c'est pour cela omoni biso naza wana te pona na condamner batu mais loko na ngina loba ngai omoni awa na américain tolongwa na Sauvons avec club pona ba raison moko eza ntina ko awa tolongwa kuna poto salaki Sauvons avec le Conseil suprême de l'AS Vita Club et le patron du sport congolais ont passé au pain fin l'état actuel du football congolais. Nous avons dit qu'il y aura une mission technique, nous allons faire des compositions pour examiner de façon à le problème de sport, le football et les autres sports. L'heure n'est pas au discours, mais plutôt au travail. François Kaboulou-Mana Kaboulou en est conscient et a rassuré le Conseil suprême de bien jouer sa partition afin que le football congolais retrouve ses lettres de noblesse. Il s'agit à la Ligue, les clubs le plus prestigieux sur le plan continental, mais également à WAC. Le match aller va se jouer le 4 juin prochain. Et bien, le match retour se jouera à 7 jours plus tard, soit le 11 juin. Et en Coupe de la Confédération, ICM, Alger et Young Africa sont le finaliste, en tout cas, de l'édition 2022 et 2023. En image, on va revivre ce qu'a été le match retour au Marumugala, Young Africa de la Tanzanie. Le score était de 2-1 en faveur de Tanzanie. Suivez. Shiraviro, 5 goals each. It's Pyramids in that 1-1 draw. Obakari, Wamnyeto, Nigo makes his first start since the chaotic trip to Libya. And they ended up with a heavy defeat to Al Ahly.
Allez, c'était là quelques temps forts de la rencontre retour qui a opposé Mamelodi et Maroumou, allais-je dire, Galant et Young Africa. Le score était de 2-1 en faveur de visiteurs à Young Africa, en tout cas des Fiston Maël Kalala, de Yannick Mangala, tous anciens joueurs de l'AS Club va jouer la finale. La finale aller se jouera le 28 juin prochain. Et ben la finale retour se jouera le dimanche 3 juin. Avant justement de poursuivre avec mes invités, on va rentrer une fois de plus du côté de Samson Ilunga. Cette fois-ci, il va nous proposer l'audience du ministre des Sports et Loisirs, Claude Kaboulou, Mona Kaboulou, qui avait reçu en tout cas le comité suprême de l'ASV Club de Kinshasa. Suivez. C'est dans une ambiance conviviale que les ministres des Sports et Loisirs a reçu la délégation du Conseil suprême de l'association sportive Vita Club dans son cabinet de travail. Pendant 30 minutes, les conseils suprêmes de l'AS Vita Club et le patron de sport congolais ont passé au pain de fin l'état actuel du football congolais. Nous lui avons dit qu'il y aura des commissions techniques qui viendront faire des propositions pour examiner de fond en comble les problèmes de sport, notamment le football et les autres sports. L'heure n'est pas au discours, mais plutôt au travail. François Kaboulou Mwana Kaboulou en est conscient et a rassuré les conseils suprêmes de bien jouer sa partition afin que le football congolais retrouve ses lettres des noblesses. C'est pas possible que je réussisse sans vous. C'est pas possible. C'est comme ça que j'ai dit, ce n'est pas mon mandat, c'est votre mandat. C'est le mandat de tous les sportifs. Nous allons relever les défis ensemble parce que le président tient à ce que le sport bouge en République démocratique du Congo, que ce sport soit recrédibilisé, parce qu'à un moment donné, nous commençons à perdre des boussoles. On n'a plus de repères. En Afrique, personne ne nous craint. Nous devons nous unir et retrouver très très vite les top 5, les top 3, pourquoi pas. Mais c'est ensemble que nous pouvons réussir. Dans sa gibecière, le Conseil suprême a amené un cadeau symbolique au ministre, témoignage de l'accompagnement de toute la grande famille vert et noir dans ses fonctions. Allez, et François-Claude Kaboulou, au Mwana Kaboulou, le patron de sport en RDC, avait reçu en audience le Conseil suprême de l'AS Club américain. Coco commenté concernant bien évidemment rencontre entre Conseil suprême et ministre à sport. Oui, ezali vraiment visite moko to sepeli na mingi, il faut modèle wana parce que moni la majorité bampaka na biso wana basi ba gera déjà football, basi bazala déjà ba musu basala na coordination, ba musu ba gera pena donc instance ya football est très important ba ki na rendre ministre Kaboulou ko ba PC conseil ba solo la naye be change wana sala gané bien ya onde sala pe que non mutakoka pe kokoya na libulu mais vu que baninga pe baye basungi na conseil ba sali partage et quand même félicitations vraiment ba pakana biso po ba memeli pe na moi ba cadeau ezali penda moi ba mérite d'honneur pour le ministre des Sports tout se peli na ho sali biso penda plaisir penda ya trop ça prouve que ba pakana biso ba vanda ka pa maté ba réfléchir ça ka ba travailler. Très bien. Voilà. Américain, tout comme déjà na souka mot de la fin na yo. Qu'est-ce que nous pouvons retenir dans passage dans l'émission l'air des sports? Oui, mot de la fin na lobika kake vraiment cher avec bien biso news tout même moral liboke moko na sima ya coordination avec club madame Bessina za ko travailler azan habitude ya koloba loba ko répondre n'importe qui te c'est une dame oyo asala ka musala silencieusement bilembo na yende mutelobaka ba projet stade kalamingi te ba projet zebele na ko dévoiler te mais information o etinda ki biso na lombangu ya ko yebisa bino ba ko sabino lisusu te tout ce qui est comme litige dette ya ba joueur basi bazu ba mbongo na bango ba joueur na minute nde tozo so tous les joueurs bazala ki payer lobby tozala ki na joueur bazo futa bango tozala ki sur place alors na minute ba joueur bazana vacances mutu na mutu selon ndenge air na ya ko kene meto sto libérer déjà ba joueur nyo surtout équipe ça vraiment très bien confié ça na quatre équipes donc to sengi kaka avec bien respect beaucoup na comité suprême respect beaucoup na ba dirigeants vraiment merci beaucoup madame Bessine Kazadi merci beaucoup président la maire Hassan section foot na be foro bosali merci vraiment na ba partenaires nyo surtout pourquoi pas na avec bien en général na effort tout ndenge to sala que vite lelo
et mon on a vite Baquet ça discipline souper bon on peut baser ba salaire na bango. Non, l'obé ezalaki na beaucoup plus qu'à football. OK. Les restes wana baza pe na ba président na bango ba kamba bango. Donc bango nyonso ba dépendre na coordination type. Baza na ba président ya ba discipline wana oyo ba s'occupaka na bango. OK. Alors yango moni question moko pour président section foot pas Azali pourquoi président section foot présence ya Bestine président section foot Azali maire na kati ya nyonso tout il a participé à la discipline wana nyonso. Très bien. Ezala na coordination ya kapé na appui. Espérons que na bien des patrons et espérons que na handball na ba basket tout monde na pe présence à Bestine ko bo foot à bango espérons. Non ko foot à bango zo dépendre de que coordination fait za la wana. Donc président ko za la difficulté à l'équipe na bureau coordination a exposé problème na ye peut-être on a moi ba difficulté songolo so enveloppe ezali ba ko compléter bango président ye moko akena ba maman za trop pris maka beze belé même président section foot aza pe ba charge belé. OK. Donc relation na biso pona ko chiter moi muke entre biso na ba membre second avec club biso to longwa second avec club baza ba avec libia to longwa parce que to monique a liro lito sala ki eretisaki na yango mais apparemment porte-parole azala sous na projet que akamalisu avec club. Tant que nous luka président ou yako remplacer président Misi nda ko tant yako yebisa biso lokona ki ah bozomi tungisa mapona nini bobanga te ngana za muntu esalaka bobanga bato mbongo te so za na muntu ya malamu porte-parole ngondene ya souvent avec club comme bonene président Moussafiri. Donc ya koma yisuna posa qui a dirigé les sous avec club mais vu que ndenge to yebelier. En tout cas, tout le monde est que mais au début, mais il faut reconnaître quand même au début, le président Moussafir a accompagné qui peut Madame Bestine, non? Oui, accompagné qui Madame Bestine. Même ça, Monique, il a dit ça va pas, il y a des quoi que c'est pour ça. Non. Hier, Azala le conseiller particulier pour Madame Bestine. Basolo la taba, kuta na. Ce que l'on est, ça y est. Tiraïma, assommé la kepe na téléphone. Bon, biso bato to sala musala communication depuis tout ce temps. Nan dozu ata téléphone. Épargner biso na wana. Ce que l'on est, ça dit que bon ba bebana. Oh. Bango mibale ba bebani boyi. Ba bebani. Ba yebani basolo la ka bien. Il paraît ça na ba dossier moko à côté qui kuna pour na metala ki musala ba CV. Et si ma été va répondre que zo simbate malamoko azongi maman na opposition na dossier lisuzo ndenge nini madame la présidente bana toloba kia bongisa dossier ba statut zo kwa ko bongisa te donc nda monika ke ko simba lisusu te amener sous main forte azongi na et qu'est-ce qui empêche en tout cas na Bestine Kazadi mais qu'on peut ko statuer ba statut au sein à l'Est avec club. Oui, ezali ba problème moyo to ko bongisa yango mais d'ailleurs pour vous dire que les avec club bazo ko travaille toujours na statut ya Asben. Biso ko statut ya société to sala la yango te. Madame Patricia, ba priorité zala qui est belé na tête avec club ne vous imagine pas ou imaginer te ce qui n'a eu ba projet dans tout d'abord équipe ezali sous na ba joueur te Madame Bestine façon ba joueur équipe ezali sous na ba problème sera administrativement parlant il faut bon syndicat d'administration oyoka ba botola ibis ba botola équipementier surtout donc madame a connu ko borner te malamoka dossier à statut aussi longtemps il faut maintenant ba joueur il va ba condition ba joueur très bien ba joueur ba lia ba mela donc on les a un problème résolu on les a petit problème to très bien merci beaucoup en tout cas Wata merci beaucoup américain Wata tout comme Nasuka mot de la fin oui madame merci Nengo Yambaki biso mot de la fin dans un message ya avec club Angola et quand même na présence à Balix ban Angola comité Mobimba Topé bino mbote basengi bino nyon surtout les 29 mai au présence à Balix a bengi bino réunion ezali alingi azongisa avec club ndenge ezalaki na 2014 biso ba wata na ba américain tous à la pe invité kuna toya présence à Balix a yebisi bino botama toyi na ba réseaux sociaux te yami balé et kaka basket ninga utoto na américain dans un message ya comité ya basket lobby avant-hier to betaki na Atari to gagner qui est 42 à 37 avec club basket na phase aller to bimi deuxième bravo courage présent yende effort bozo sala ba display mususu tozo zela ba appel na bino madame na bosanité pour na ko remercier bato ya Afrique du Sud papi ve ya CPI o ya landa kan émission dimanche oyo sala yala na kaka awa to salaire abata souvent ko ya pesi donc asengi yo bena asenga ba futa ba motika asengi na polémique papi ve ya CPI asengi boye baba kiselo su mwasi mususu po azakana mois réglé makasi amona ka yo moko bunda po bientôt awa décembre ya zozala awa
alinga pena ayape awa na kado na ye ndenge alandaka yo mingi eloko ebomi ye na kati ya internet émission eyaka lisusu te ekomi kopesa ye pasi. En tout cas sous les mots j'espère l'excès émission pour na kochite madame na remercier lisusu les grands majors il y avait club na aéroport Angile hein ancien très topesi mbote major aussi c'est binono so major ziko bébé tonambuko merci beaucoup bosanité bana ve ya nyon surtout oyo balinga avec club balobito sanga na biso nyon so pas de distraction moni réseaux sociaux et eli biso lukuta bolanda mambo lukuta te désormais mukolo boko yo kawata na américain na débat na réseaux sociaux bino ba supporter bokene na coordination boko malete bo sanctionner biso tout ça focaliser lokola ba joueur ba kei to kozonga lisusu atopesa une information mususu pour mama kalamingi te azokoisa ki buisa. Merci beaucoup en tout cas. Merci madame Patricia. Merci Ouatta, merci américain de répondre positivement en tout cas à l'invitation de l'émission L'Air de Sport. Alors madame et messieurs, c'est par ici que nous bouclons L'Air de Sport de ce dimanche. Merci à vous de nous avoir suivis de partout. Merci à l'équipe technique composée de Veyambata, Samson Lunga, Soulemboyo ainsi que Freddy et Soumaïli. Je vous retrouve les dimanches prochains pour un nouveau numéro de votre émission. Traitant demain lundi, retrouvez Yannick Ndouki dans Tolobela à Massano. Juste après moi, Laurent Fabrice Bassomé sera là en tout cas pour animer l'émission Tranche Musica à Ziki Sabango. Bonne suite de programme sur le canal de Canal King Télévision. Au revoir.